na pasi makati parce que moto bongaka beli oyoki sango na ye maladie oya presque vraiment ça fait trop mal et toucher na makati parce que baza bamira esa badadi bamogondo bambatasala bakoko bilali esalaka plaisir so bimisi bastar folingaka bazalaka baevoluaka esalaka honneur ya biso bato bimisa bango mais ntango oyoki moko akufi vraiment nayaki touche makasi kotala mwana na yo oyo yebi akufi mpona mobali te akolamuka lisusu te si akufi towela etape oyo ezali kolanda donc wana ezali kosalini mémoire ya oui mutu aya na preuve alakisa biso si c'est vrai makambo azoloba eza ya solo tozala wati na Noël tomona mpe preuve yango te donc ça sert à rien totelema esika moko to avancer film ya makasi oyo ezogarde comme souvenir parmi bafilme oyo oréalise ebele mais moi moko oyo soki otali orégione mpe miraesa tobongisi vraiment baoba ya théâtre congolais film ya makasi oyo ebimisa ye mpe miraesa olambe ok titre wana film wana nde ya makasi oyo asalaki apres bakombe uti poto mpo barando eleki tro makanisa mabe eleki tro bamokili ekomi mpenza kota suka donc ndenge vitesse aliwango ezoyela donc ezoya mpena na ndenge kala ezalaki boye te to bato bazokufa mpena ya kolandana ekomi mpena donc ezokende kote moko ya mabe lelo ekoma bakan na bakan donc bamisala tosali na mboka totika baempreinte bakombo ezali donc eza kaka motema mabe ya bakan bato ya kan oyo kodiabolize moto nete so ozoyoka ngo peke asalaki émission moko boye alobaka bien te mpona intel donc moto soki se akufi toza rankine ntina mowei en tout cas ezala malamu te na miso ya nzambe tozoforte mpe moto te mais ti akokundama kaka ti ekosalama ndenge nalobaki soki ekei ndenge tozokanisela te tozala oblige tosala cagnotte en ligne na internet mwa moke wana ekosala kaka ti ebala donc voilà toza na contact na bandeko angola po bamona ambassadeur kuna tala ndeko na biso akopeki na Pointe Noire actrice oyo Mélodie omoni ndenge elekaki kuna ambassadeur Christophe Muzungu vraiment azalaki souple et puis esalamaki rapide pourquoi pas na miraesa ambassadeur ya Congo aza na kola so akolanda biso vraiment tozosenga asimplike po corps ekitakine vraiment tozosenga ye ameka kosimplike makasi po soki akundami na Congo ekozala malamu mingi ga akundama na mboka mopaya ekobakisa biso lisusu mpasi makasi ozala lokola na double peine donc oyo tobongisi miraesa na ndenge bakundi ye libanda donc tozala na tâche monene na kati ya mitema totala ndenge nzambe azokumba biso epuis voilà soki esengi ke nazala na enterrement na ye pamba te biso wana poto tozala so na misala mosusu donc fo kosenga bakonzi onzela bapesa yo ti kotala soki mwa possibilité ezwami na kozala kokwapa na assiste na enterrement na ye parce que ça fait trop mal. Voilà. Et vraiment, Miraesa, c'était une femme bien, une très bonne personne. Donc, nous aussi, nous avons des fans, nous avons des monde entier. Donc, nous avons na honneur. Tout ce qui a sa réputation, il y a une émission inutile, il y a une cause, il y a il y a une boucle émisseur. Donc, tout ce qui a sa mémoire ya Miraesa vraiment tout le monde a un honneur parce que après ça qui vraiment oyo azalaki nango kati na ye mpona mosala théâtre vraiment
à se donner qui corps et âme à incarner qui ba rôle naie ndenge penza esengela. Alors avant mérité na liwa naie bimsa ba polémique bimsa makambo. Donc bazosenga na Angola na Guinée na Poto partout dans le monde vraiment honorer mémoire naie na esengo nyonso. Mama, if love is crazy, love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a péché yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour na sala business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batu tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir Docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kangama na eloko moko nakokakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kangama so nakangami sikoyo nakokikanda mais sikoyo likukuma eza te naoloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré na lisusu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga na pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso o to babotama na bango nyonso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout va bango avec Yves Ipantosa de temps de faux. La frère avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo de 140 ans. Merci na maman Émilie Moté, mais tous pépélés, embêtés, maman Likelemba. Billy Vumuka Fondation, tous sont là-bas, même orphelins, tous sont déjà dans la ville de Kinshasa. Merci à papa, M. Michel, et la sanité, Jean-Robert Kala, les savants de l'ADC, la force qui a été montée, il y a maman M. Nicole, il y a Paris, Bambote Bélé, maman la parfaite, merci. Na mon ami privé qui était mon fêtier, na bonne sanité pour prendre du bon à Canada. On est toujours ensemble, vous voyez, tous dans Mawa. Il y a les Kama, il y a des Mira et ça, Koutina. Mireille ou Atrakibiso, donc il y a cela une semaine déjà depuis toujours Bunda pour que Cornaye et Tikala Goya Awa na ville Kinshasa Nenga Kufaki Nangola. Alors bande ko bazo meka ko sala moi tintang comme disent les Kinois ko sangsa moi mon solo wana pour que permettre ndeko ko ya ndeko na biso ya Awa les autres à moins $6,000 na éviter. Alors le autre baito sur les fonds européens vient biso Christopher, donc Siatou le mystère. Alors tout le monde sur la et par rapport à témoignage naïe pour le mois
Lekinaye na kombo ya Miraesa. Sans plus tarder, Mika Bachinde Sunga Biso, tout ça l'appel, tout cela, Navi Nabiso, Siatoul, Oyo Azali Bongo, alors père artistique Naye, Siatoula, tout Bengaye Awa, Mystère Siatoul, donc tout joyeux d'ailleurs sur le téléphone Nabiso. Allô, bonsoir Mystère. Bonsoir, ok. Ndeko bazotala yo en direct na super promo 243, donc topé sinon mes condoléances pour bon ici ou azaki bongo mwana na yo. Merci vraiment, merci beaucoup. Ok. Ya Christophe, tolingi tozwa moi témoignage no muke pona ndeko Miraesa, comment ozwaki ye a rejoindre yo na groupe Swabala po ezobeta mana ndenge belé awa bato na bato bazobeta histoire na ndenge na bango, mais teki tozwango pa na yo moko, ça sera plus mieux témoignage no pona ndeko Miraesa. Merci beaucoup pour la parole. Ndeko Miraesa Mireille ayaka teste pa na ngai na groupe na nga toujours Swabala. Namona ike azana ba qualité na ba don oye sengeli ke na meka ko former lisusu na tsaina ba dinera nga ayaka na kombo ya Mireille Kutina ngai na pesa ki kombo ya Miraesa. Kombo ya Miraesa ezali kombo ya mama moko quartier city abana 6 dans à Londres. Namona kifona immortaliser kombo na ye poetika na ya saki yango epai ya Mireille olele kombo Miraesa za mwana mobali nkolo kombo za. Ok. Baimba na babozi baimba partout. Donc avant dans Londres alors vient nga ya on avait combat na pesa ki epai ya Mireille Kutina o le lokoma Miraesa. Ok, mais bandeko balobi yo moko ndoke ndaki kozwa ye epai wapi ya bana kosala ba activité ne mususu yo ndo zwa ye okotisi to ye moko miyelaki. Ye moko miyelaki. Ok, ye moko miyelaki il y a ça la pièce na ye et puis bon na joué il y a aussi la monica tant bato ay testé mais sur le au moins les répétition on ça va tester au monica ça on a talent aujourd'hui au monica wa été au kamote expliquer na nini ya poliment qui m'a été là. Voilà. Ok. Premier film. Bon, to banana ne pas wapi bayaki. Est-ce que moment ya ekokota na groupe Swabala azalaki na génération na bande ko nini? Est-ce que bakota nzela mona badadi bikambala ba bébé to pratika biso? Il y a kota ki moi avant. Et puis quand même akota ki liboso ya dadi bikambala. Ouais. Ok. Premier film Rosa Nini, c'est Rosa bonne mémoire pour la cause c'est mon mke. Oyo Miraesa jouaki et puis à souke zaki Nini na groupe Swabala pour que alongwa. En tout cas, ils ont tellement ébélé. La société. La société a soukana et bandelipo. La salle a pièce tellement ébélé dans mon tour. Ça y est, il y a bandelo, mouta bandeli. Pour y battre mon doigt pour pas nous noter. Ok. On nous a même mettre à destin à moto. Donc, première pièce la société tellement ébélé. Dernière naïpe. La société. Mais film à Makassi. Oyo garder comme souvenir parmi les films oyo réalisé belé mais moi moko oyo soko tali au réseau pe Miraesa to bon si vraiment baoba ya théâtre congolais
film makasi oyo ebimisa ye mpe mira yesa olambe. Ok. Titre wana film wana nde ya makasi oyo asalaki après bakombe uti poto après aye kosala ya makasi donc asalaki tellement ebele oyo ya bien yango epesaki valeur na ye na façon na kojoue quoi. Ok. Kokota na Nzonzing, est-ce que ezalaki mystère nde akotaki ye ou bien ndeko major Zolozolo oyo tobengaka Bisadidi ye nde akotaki episi na monde ya Nzonzing? Namoni Nzonzing ntango eyaka babenganaka bango na bango. Biso toza baprésident ya groupe baboya kotushe biso mpo okoki kointerdire ye mpo ye mpoza na tournage ya groupe ekoki kohandikape groupe. Donc Nzonzing ezali entre bacteur babenganaka epuis voilà. Donc nayebi te soki nani akotaki ye mpona Nzonzing nayebi te mpo Nzonzing yaka groupe te. Moi je parle na groupe ya mati donc Swabala oyo azali koévolue mpa na nga. Nzonzing eza lokola moto abimi mokeli banda na kozonga donc babimaka mpe na mingi en cachette mpo président ayeba te ye mosusu encore interdire ye voilà. Est-ce que alongwaka na groupe Swabala ou bien azalaki kaka membre na kati ya groupe? Na ndenge akufi boye ti ndenge atiki biso azalaki ou bien akitaki déjà groupe Swabala? Azalaki susu te. Réseau ezalaka nini ya kolongwa na ye? Réseau ya kolongwa na ye eza personnel oyo ye moko ayebi ndenge nini alongwela mais eza nango mode ya lelo soki mpa tozomona yango bafali balongwa mpa bakofi bafere balongwa mpa bawera kolongwa eza nango maladi ya bakongolais eza nango na bareseau te mpo eza na baexemple ebele bato ebele balongwa to badeso balongwa na bango kaka. Ok. Mais néanmoins bande kosola na bino ntango akie bangola toyaki na bacompare bakosola si tokosola bakosola na biso. Alors mort na ye est-ce que ntango azalaki na hôpital azalaki hospitalisé Mystère Siatul ayebaki ke mwana na ye aza na hôpital? Non toyebaki te parce que eye tellement vite toyebaka mort na ye donc maladie na ye en tout cas nakozaka mpe nga moko te bato ebele mpe bayebaki te nayebi te soki yo oyebaki toyebaki te moi personnellement nayebaki te. Voilà donc ezalaki circuit moko fermé oyo bato bazalaki na ye bango moko bayeba raison pourquoi bamekaki kobomba nouvelle wana ya hospitalisation na ye na kobela na ye en tout cas nayebaki te na yo courant te. Voilà. Mais sango ya liwa ekomelaki yo ya mystère na musala na ndaku tout ça ozaki nouvelle yango ndenge nini? Non naaki na baninga epuis na moni bato bakomi obenga aka bato apele komi kota tellement ebele bavérité nde naya kozwa kobenga mpe natala na basource na ngai namoni ke c'est vrai akufi vraiment donc salaki nga pasi makasi parce que moto ebongaka abeli oyoki sango na ye ya maladi oyo ya presque eboli vraiment ça fait trop mal etouchaki nga makasi parce que baza bamira esa badadi bamogondo bambatasala bakoko bilali esalaka plaisir so bimisi bastar folingaka bazalaka baevoluaka esalaka honneur ya biso bato bimisa bango ntango oyoki moko akufi vraiment nayaki touché makasi mais on peut rien faire eza volonté ya nzambe ye moto apesaka ye mpe moto azwaka donc voilà na mémoire na ye okoki koloba nini ndenge atiki biso boye surtout atiki mpe mwana moko ya mwasi Marthe en mémoire ya Mira Yesa s'il faut loba eloko moko ya motu okoki koloba na bafani na ye na bandeko bazolia nini ensemble na bacamarade baami bacollègue na mosala message ekozala nini mpona Mystère Siatul mpona mwana na ye?
Mon message que vraiment Mira Essa, c'était une femme bien, une très bonne personne. Donc nous aussi on a des fans na batonio sur le monde entier. Donc on a na honneur tout ce qui a coupé sa réputation. Il y a aussi une émission inutile. Il y a une cause, il y a l'Iwanaye, il y a une boucle émisseur. Donc tout ce qui a coupé sa mémoire et Mira Essa vraiment tout le monde a na honneur parce que c'est ça qui vraiment oyo azalaki nango kati na ye mpona mosala théâtre vraiment ase donnaki corps et âme aincarnaki barole na ye ndenge mpenza esengelaki. Alors azomérite te na liwa na ye ebimisa bapolémike ebimisa makambo. Donc bazosenga na Angola, na Guinée, na Poto, partout dans le monde vraiment honorer mémoire na ye na esengo nyonso na kimia parce que ya kobebisa mémoire na ye boye ekozala mpena malamu te, ekozala façon moko ya mabe ya korendre ye asincere na mosala nyonso oyo ye asali mpona mboka na biso RDC. Voilà lobanama ya est-ce que Mister Siatula kozala na biso soki koreye po ezosenga néanmoins $6,000 ils allaient bongo ba réunion ba ndeko artiste bazo sala jusqu'à présent dans to komi ata na niveau ya $1,000 te na éviter est-ce que Mister Siatula ozana biso est-ce que contribution pe ya ba ndeko bozo na bona mikili ya poto kuna ba artiste comédien ezali bozo sala pe ndenge nini est-ce que bozo sona ba comédien awa je sais pas côté organisation ezana ndenge nini. Oui tozo sona na ba ndeko ba comédien bazana poto tozo bengana. Mais oui, que cotisation na ba biso ba congolais qui na toujours na compte goutte que zo ba kuna na kimi tisiko na ba $1,000 te devi awa peso kende pinza na ndenge ya malamu mingi te. Voilà pour pe ko tindika mutu na makasi te apesa cotisation donc za conscience mutu ayeba ke liwa izalaka tour à tour lelo ya Mira Essa lobi ya monina kuna lobi ya nga lobi ya ndeko liwa elakaka te. Donc ntango monina aza dans les besoins po akundama vraiment esengaka te ke batumisaka yo po opesa cotisation donc faut conscience esala. Donc topesa nyonso na nzambe totala ndenge nzambe azokumba biso epuis voilà soki esengi ke nazala na nterema na ye bamate biso na poto tozala so na misala mosusu donc fo kosenga bakonzi nzela bapesa yo ti kotala soki mwa possibilité ezwami na kozala kokwapa na assiste na enterrement na ye parce que ça fait trop mal. Voilà. Côté Angola, est-ce que Mister Azo sur la peine à Bandeko Angola? Vous voyez l'évolution, c'était prévu Bakoutana ambassadeur, est-ce que Bakoutani? Voilà. En tout cas, on a évité les démarches qui sont demain. Tous en contact avec les Angola. Pour mon ambassadeur, talent de la mission à coopérer na Pointe Noire, actrice Mélodie. Mélodie. On est les gars qui sont ambassadeur Christophe Mouzungu. Vraiment, Zaraki souple et puis extrêmement rapide. Pourquoi pas Mira Essa, ambassadeur ya Congo Angola. Soit Hollanda Bisso, vraiment, toujours c'est à s'impliquer pour corps et qui taquine vraiment. Toujours c'est ameka ko s'impliquer makasi po soki akundami na Congo yozala malamu mingi ga kundama na mboka mopaya ekobakisa biso lisusu pasi makasi ozala kuwa na double peine. Donc oyo tobongisi Mira Essa na ndenge bakundi libanda donc tozala na tâche monene na kati ya mitema. Monsieur l'ambassadeur, son excellence tozolanda biso vraiment.
toza na vie da jardin l'Éden. Tosunga bana oyo okota likambo oyo po bana nzambe nzambe mpe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te so omoni ana te kende mbala moko bibele elobi soki olingi osala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe aobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kisenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Romeka ko bouger côté corps et kitana Kinshasa. Voilà mes messages na moi. Voilà, Mr. Tomo qui est na Mwasuka, ben maman Olive Azali, maman Denise Azali qui para Pepino. Maman Ke na ba bosenga na bino, est-ce que vous pouvez ça message na maman Denise, maman Olive Lembe bazota la biso c'est net moment pour na rapatriement corps ya ndeko na biso ezala na ville de Kinshasa. Donc maman bazali ba maman na biso, ba première dame na biso, so bazona na biso vraiment na kombo ya peuple congolais na kombo ya ba fan nyonso ya oyo batalaka théâtre oyo balandaka biso na mosala tosalaka soki bakosala geste nzambe akobosa na bango te akozongisa pai bamoye wana ekobima. Donc voilà soki bazolanda nga vraiment bango bazali bamama ba première dame bagouverneur na biso batuka ya bonne volonté ezalaka te na catégorie moko etomira esa asepesaki congolais nyonso. Donc voilà donc totala bino okende soki ezokende kaka te tozala voilà mais eza bandeko congolais nyonso place azali aloba eza bandeko eza bandeko mosusu balobi mira yesa déjà sila azwa lisusu te na mémoire ya bacongolais babosani ye ça fait longtemps tunaka lisusu te yango moni peut-être makambo ezokende na mwa désarroi boye baartiste ya koto bazoloba makambo na bango ya angola na ndenge na bango bato mosusu bazolingo tia bambongo te mpo bazobenga mpena baartiste comédien mosusu baoyo toyebi awa bazalaka na mwa misolo na bango bazocontribue te kaka bato ba $20 mo ba 50 bao batiaka bamonta moko colossal wana bazomekameka kobenga bango bazobouge te de c'est comme si ndeko moko olobaki c'est comme si babosani oyo mira esasala na théâtre congolais lokola bana kojouer lisusu te mystère omoni congolais lelo ekoma bakan na bakan donc congolais botanaka te parce que soki ozalaki déjà artiste ozala joueur oyebi ngai motombela oyebi ouais grand joueur ya le port ya kala voilà abetaka na ye sostri kombo wana oyebi yango. Donc bamisala tosali na mboka totika baempreinte bakombo ezali donc eza kaka motema mabe ya bakan bato ya kan oyo kodiabolize moto nete soki ozoyoka yango te ke asalaki miso moko boye alobaka bien te mpona intel. Donc moto soki se akufi so oza rankine ntina mowei en tout cas ezala malamu te na miso ya nzambe tozoforte mpe moto te mais ti akokundama kaka ti ekosalama ndenge nalobaki soki ekei ndenge tozokanisela te tozala oblige tosala cagnotte en ligne na internet mwa moke wana
et au sala kaka tout voilà donc voilà mais ba jour pe ko kende mwambang babaki 8 jours soki emonani te awa mosolo wana ndeko kokunda makuna nayebi te soki eza ndenge wana ou bien akokozala ne mpe 1 mois le temps toluka mbongo azonga boye kongana baka balobaki ba 8 jours so olandeli so na tuni yo nana alobaki oyoka yo mpo oyokaki te wana mama via wana mpena via alobaki yango na réunion koko ezalaka 8 jours soki boye te leta na bango moko akokunda corps donc je sais pas mais entre temps mama na biso mpe Gabriel alobaki non edépendre na ndenge bino moko bolinga bozwa kaka na bino kaka nde tosala na vile Kinshasa bon ma confusion eza koto wana nde ezosala mwa mpasi kua bana na ngola te nayebi mpenza mibeko na bango te concernant bamor banini nayebi mpenza te nazoyebaka ndenge ozebisanga me bandeko vraiment tomekoningana mpo komema nzoto ya ndeko na biso na bisa mpe kozala bien donc voilà ministère de la suka totika yo vraiment mais une chose au lelo bafan baza kose lamenter moi makasi eza pena bandeko mosusu pe bayebaki Miraesa na niveau ya quartier likambo ezobetama ya liwa ya Miraesa akufi mpona mobali nayebi te mystère kotala mwana na yo oyo yebi akufi mpona mobali mobali yango ndeko azalaki mpe kuna je crois bien ndeko yango komo buba alobi mobali yango aza petit garçon par rapport ya âge ya Miraesa ben koyoka histoire ezobetama par rapport ya moko na ye mystère akoki koloba nini akufi mpona mobali nga nazaka na ngola te na bande lisusu tosola no naza na Paris tovanaka na France donc oyo eleki kuna nazalaki te nayebi mpe te donc soki bandeko bazoloba bongo akosenga bandeko batika pamba te akolamuka lisusu te si akufi towela etape oyo ezali kolanda donc wana ezali kosalini mémoire ya mowei tozwa pena mowei makambo oyo eza so tope tolanda makambo wana tokokunde lelo te tokokunde ti babonane mpo tokwana nanu kolo akufi mpona boye akufi mpona boye de toute façon esi akufaki tolanda nanu makambo oyo eza très nécessaire oyo etape oyo tozolinga tobimisa corps ekende Kinshasa donc voilà komi na moko na biso so moto akufi makambo ebimaka nango kaka makambo ebimaka kaka po ebimaka bongo pourquoi parce que ntango moto akufaka bato wana bazalaka na bango te bayokaka alors kongole soki ayoki akobetela yo ndenge ayoki te po omona lisolo yango ku akolinga bakisa oyo ye amoni kefa bakisa kongole basalaki bongo toyebi bakongole tomesana na bango donc tosala eza nango makambo moko inutile toluka nanu mowei akoka kokatisa na RDC totala betape mosusu oyo ekolanda mosusu tovandeli kaka akufaki mpona boye poso akufaki ezala akufaki na monduki ezala akufaki na maladi ezala akufi na mobali ezala akufi na bakamarade ezala akufi donc so tobi motu aya na preuve alakisa biso si c'est vrai makambo azoloba eza ya solo tozala wati na Noël tomona mpe preuve te donc ça sert à rien totelema esika moko to avancer tosala makambo oyo toza nango ya kosala liloba na baartiste nyonso baotala biso seneti moment diaspora même oyo baza na ville Kinshasa oyo baza partout dans le monde baotala biso liloba na bango mpona mort ya ndeko na biso Mireille liloba eza kaka ndenge nalobaki liboso donc Miraesa asepelisaki moto nyonso donc tokunda ye na honneur epai tokendaka soki toyebaka akozala mpe na esengo donc voilà liloba nango ya soba yango wana bon souvenir nini ozogarde mpona ndeko pour ke totika yo mystère ya makasi oyo ozala soki ovandi oyebi te ngambu mpenza nabimisa mwana Miraesa ngambu nasala Miraesa boye et voilà ya makasi ozogarde mpona yo
yango naka olobi ya makasi so navandi natali boye ngaka mnabimisa mira yesa oyo akomi star amoni basouvenir ya makasi yango wana oyo ayaki Mireille ya makasi mpena yango wana dommage nzambe apesaki nzambe mpe azwi mais l'artiste ne meurt jamais donc akufa te po asalaki mosala na ye na mokili oyo tobanotala ye kaka tobanomona ye soki tobana posa mira ye sa tokota YouTube tobanotala ye kaka donc artiste akufaka te donc souvenir na ngai ya makasi yango wana esengo nazaka nango nzambe apesinga makanisi na fabrike moto oyo lelo akoma star mira ye sa donc eya souvenir moko naremerciaka nzambe mpona do wana apesanga ya kocrée bato kosala bato donc bakomi mpe bastar donc voilà apparemment bastar na yo ebele bazokenda bebe to akenda tika biso mama makila dadi dikambala lelo miraesa kokotika na 3 ou 4 lisusu ya mwa makasi alors ozoperdre vraiment mwa bana ebele papa fotelema na mabondeli epuis kotelemela milimo oyo ezoya mingi na ngambo na yo papa Mister Satoul Papa Yves tikanga na vanda kotelemisa nga te parce que ngai te moto naza responsable ya milimo nga mpe mokomiso na kokufa na nga lelo eza kote na nga lobi mpe ekozwa kote mosusu me nandimi kaka te na ndenge olobeli o bamama sako bakufa bamindondo bakufa babima mpa na nga te bamasirika bakufa babima mpa na nga te bamundweri bakufa bazomona donc eza kaka ndenge nzambe asalaka programme na ye na makambo na ye tokota na mayele ya nzambe te liwa kotiaka yango te kote mpona bamosusu bazali mona akufeli mwana lelo abungi mwana yango après 10 jours mama leki ne susu akufi batango balibaki lobimisa kaka kor boye leki na ye ya mwasi susu akufi ndenge balelelaki leki na mwasi moko so akangami na matanga asali crise ozomona sikoyo wana boloba nini eza nzambe kaka ndenge asala makambo na Congo atolobaka kindoki famille na bandoki baleki me bino na ndenge poto bomamona liwa normal biso ya kindoki bakobuka parcelle bakobuka parce que biso ndenge tomolaka liwa donc moto nyonso atambolaka na liwa na ye voilà donc place ozali mire wana ekokweya okufi place nga nazali ekokosala boye nakufi donc moto tu atambolaka na liwa na ye liwa eza lokola lokwa mopepe donc atobangi yango ekoya kaka sikoyo fo kozala na bonzambe mpo eyela yo na ndenge ya bien nzambe mpo ayamba yo kotebi mpa tokendaka te donc yango wana conseil na kopesa ata tokosala batéâtre ata toza bamusicien quelque part fo tosambelaka mpo tose soigner mpo barando eleki tro makanisa mabe eleki tro mokili ekomi mpenza kota suka donc ndenge vitesse aliwango ezoyela donc ezoya mpena na ndenge kala ezalaki boye te to bato bazokufa mpena ya kolandana ekomi mpena donc ezokende kote moko ya mabe donc fo toyeba tolukelonga nzambe mpo suka na biso eza kaka nzambe moto ayebi donc c'est le moment toyeba kosambela toza na motema bie totika baranki na pamba totika kobwakela na bambasu totika bapoison mpo ça sert à rien ya kotiela moninga poison mpo yo mpo ozolanda na yo donc voilà olala kolamuka mokolo moko te kooleka ofungola Facebook komona barive ça c'est vrai ocomprendre donc ete ya biso bato tozosolola nga na yo na moninga azoyoba biso ke ça sert à rien tozala na barando ça sert à rien tozala na motema mabe mpo mokili yango ezokende vitesse kota suka tozokóma na biso na destination donc voilà
neti ndeko Mireille abangi liwa na Angola abangi koya na Kinshasa po bakotela e poison mais a trouvé liwango kuna na Angola ça fait très mal. Voilà. On a olobaké totambolaka na liwa na biso liwa partout mutakosa yo te. Liwa partout. Toza pe na bandenge ebele na ba milliers tozovanda na ba camarades na ba famille donc partout. Voilà. Donc faut rebondir la makasi pour que les Nzambe pour Nzambe alibisa masumu tout que na kimia voilà. Voilà. En tout cas, merci Mr. Siatoul. En tout cas, c'est vraiment une belle occasion pour Nabiso. Ya Rozoyo en direct boye pour bandeko bele basenga biso to va tout ça l'effort on a tout bengio. En tout cas, Nzamba Pambola puis ça au courage pour bungisi élément ya makasi. Alors je sais bien nous sommes de pèlerins si c'était Nzamba mémoire ebitina permettre les Kamboyo et comme la famille Koutina et surtout Gatiri Mwana papa Boti azana nous et Bayaya Bazali bandeko baza. En tout cas, merci vraiment Mr. Siatoul. Merci d'avoir Yves, en tout cas. Merci de bandeko pas sur la biso. Possibilité de passer numéro Zali. Numéro nan. Ya yo ba déranger te. On appelle ça raté. Voilà, en tout cas merci, bye bye. Merci grand frère Christophe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, c'était là Mr. Siatoul, donc le papa artistique il y a Ndekonabiso Mireille Sakoutina, donc Mireille Watragibiso, comme vous le savez très bien, nous autres toujours on a un ngambo ya rapatriement ça les makor ya Ndekonabiso ya na ville Kinshasa pour que akunda malamu ezala un jour tour ya famille mwana baki notala ndeko na bango ba artiste pe baki notala ndeko na bango ba fan pe baki notala ndeko na bango ezala mieux pona ko sukola rapé Pierre Tombalo wana ne tumona bandeko so basalaka chaque le 1er mai oyo baki ndaka na ba cimetière pona ko bongisa ba dernier des mères to pe bandako ya suka ya bandeko na bango. Alors yo pour totala biso za fanatique aux autres les artistes comédiens aux artistes musiciens oyo baki Mireille ça mon quartier a venu en tout cas ni sa poche mamuke tout chaka ka moi le boko na likambo yo ke sunga pendeko na biso korea soki korea et que senga lisusu encore akende na malili ba lilita donc akena moga pa okinda na ngamu oyo ya nécropole pour que bakunda ele kamalamu nous surtout ça demande de l'argent alors tout sunga vraiment famille bazo bunda biso pe ko tout bunda artiste pe bazo bunda tout ça là effort ya rosala que ndeko na biso corné et awa na ville Kinshasa. Merci à toi ami Kabachi de la caméra, merci na bande konyo surtout. Alors lobby to vous la paix sous na famille ya ndeko na Mireille ça to luka ba collègue ba mi o ba proche na ye au puis ba na Angola pourquoi pas ko binga ba ngote ba évolution ya démarche poko et ya awa eza ndenge nini poko ya awa esenga ndenge nini ba solina ambassadeur. C'est parti. Si Dieu nous protège. Bye bye. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka
Ce qui est un simple individu, n'indimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko, c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka. Référence ya monene tukangamina université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez retour oui okende bezo oui tika supposa na Sainte-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo rapide. Oh. 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokilité mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, je vais service. Pour ce monde. Mais ma canicide bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïlemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon bigba. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba, Abino, aujourd'hui. Donc à Longo de Bishopil, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voisine. Oh, bah ça va me avec la photo. Place il y a série, il y a côté Bilo. Et ça il y a José Baïla. Si mes services et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale
sangolue azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu bisenga senga sanga lole nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nale bibi ya bisenga senga sanga lole lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga Yesu Yesu lokotanga yoyo Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Pona yemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Pona sambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobindela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apamboli
yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wa pied mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.